Et là, on dit que les Canada comme on fan. Makambo yo eza mission ma amune na mboko mutana sima nango. Po pena likambo na senga ki papa na leka na émission o pena lipona likambo. Amutia mabe fu bakanga ye pena fu bakanga ye pena kaka fu bakanga ye. Amutia mabe bona bo. Ngabe na bi ah. Moi na oyo ba pesa ka mutu o a prendre conscience. Mais on meza ye parce que je me suis goûté na bi sinon ye bandeni ke wana za papa ko. Exactement. Abina abenga na vidéo. Faut même na ba message ya papa ko fi na téléphone nanga. D'accord. Pandora keba obo toloba na kalati. Va moko ezali ndele nzoko bat baba mindele batala TikTok nzoko. Non lokuta. Batala ka ba obo toloba. Bo banga te ba obo toloba chroniquer c'est belé bana. Surtout ya France. Ba obo toloba bino bana mikolo. Ba TikTokers ba obo toloba bino bana makasi. Kaka na ba bureau obo mona mindele bazala ka ba africain pe bazali. Ba congolais pe bazali. Ba interprète bazali ba interpréter bino ba TikTok na bino ba live na bino osala bokanza elimo keza. Ba bien ezali batala yango. Mwana zo lela na live yo zo s'occuper na live lo s'occuper na mwana. Babi fallait aller légende. Bon. Banana va expliquer mamna la légende. Ce qui babi a légende côté ni. Journaliste so ba Yemen en Afrique, mazo ba makamba ba légende. Fali abeti Ovo Arena, New Arena, Arena 3 Arena mbala moko. O ba grand ba salate. La boule ba benga légende ka pa beta ka Bercy. Olympia. Olympia comme te misa ta boule légende. Pa beta ka Olympia. Ça rappelle festival. C'est quoi y Jean-Marie Kassamba. On a les légende de fois andé. Tu peux imaginer Karine Azwarazo finga batazu photo ya première dame ya Congo, la grande maman Denise Nyakeru Tshisekedi ya cheye ya mao finga. Na kombo na ye na munoko. Na tala ka place on a baka yango ba pekisaka ite pona nini. Est-ce que première dame à Congo ko sala ako lobate que non je ne veux pas que tu cites mon nom quand tu insultes les gens tu mets ma photo. Ah ridiculiser. La première dame de Congo, Ezaneti Mobutu azali ozu photo maman Antoinette Oche, Sassou Nguesso cha photo maman Antoinette, lobi na tongo okufi. Mais Karina sala ango. Il fallait un monsieur ta comédien. Il fallait qu'on ait Manzimba Rochio. Il fallait qu'on ait Manzimbo ya Betty. Non. Il fallait qu'on ait Manzimbo Gims. La preuve est que Bakena n'est pas d'adjoint, ça fait tirer d'adjoint bien musicien. Il fallait un monsieur. Un comédien, il m'a bandé ma fallait na ba aventure pour battre passer. Oh, auto blues les single soutenu. Même snen. Il au mot be. Ayembi na ye kaka insanité ayembi bêtise. Petit fallait botiele pena nzembo pena yemba rumba pena bat babili on pena ba. Et j'y peux venir. Ah. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Bonjour, bonsoir. Encore votre présentatrice,
Mimi Chibingwa de Dis-moi tout dans Solo la vérité. Ici, notre plateau, nous recevons des journalistes, des comédiens, des pasteurs, des influenceurs, des influenceuses, des musiciens. Venez nombreux et surtout si vous avez un témoignage fort qui peut édifier, venez, nous sommes là pour vous. Merci, à bientôt. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Lelo Nayambi, Maniqué de John. Toujours dis-moi tout. Ouais, Maniqué de John, wow. Lelo Nayambi voyouté. Keba, faut sentir. Plateau, c'est toujours comme ça. Ben oui, merci beaucoup vraiment. Dis-moi tout. Voilà, merci. Le bateau solo. Maniqué, faut faire ça, ma recette, hein? Non, mon penza, vraiment quoi. T'es là, on a Dieu, quand Dieu te donne des opportunités, il faut que tu en profites. Ouais, il faut le saisir. Il faut le saisir parce que Tokendaki, moi, n'ai pas boue. Toujours comme un coup de fouet de la vie. J'ai un peu un coup de fouet de la vie. Je suis passé vraiment dans le feu. Donc l'Éternel m'a fait passer dans le feu pour appeler ça ma forme, mon sous. Voilà. Donc, le potier. Le potier, il m'a donné pour moi cette forme. Alors, dans Kotaki, dans milieu ma camarade, tout consort, côté dans milieu mon ezaki, l'éducation on a toujours, là où j'ai grandi, on m'a toujours appris des valeurs. Appris ça ma valeur rébellée. Mon père, c'était quelqu'un qui m'a donné beaucoup de valeurs. En tant que ça, on a l'école bien, on a voyagé trop. On a fait avion, on a eu beaucoup de temps, on a fait avion, on a tu vois, donc, tant aussi qu'on perd mes parents aux jeunes, on a perdu ma valeur, c'est pourquoi l'Éternel m'a secoué. Alors là, aujourd'hui, quand même, c'est ce que ma soeur Mireille dit toujours que non, il n'est pas encore trop tard. Pour que sa valeur na yoana. Mais tu peux toujours causer sa valeur non na discipline. C'est pourquoi je la salue. Mireille, tu n'es même junior au Quito. Tu vois, il y a mon frère Tom qui me dit toujours que non, tu fais de ta vie ce que tu veux, mais il faut que tu aies des principes, des disciplines. Et puis, dans tout ça, je dois beaucoup à mon concubin Yannick, mon ami, monsieur mon mari. Yannick a beaucoup participé en ça, dans les conseils, dans les capes, dans les bêta. Quand on vit mon boue, pour nous arriver à la vie, terrasse, bina. Donc tu danses devant les gens comme ça, tu te gênes pas. Aux filmés, mais la diamba, les bossos, les lotés. Donc, dans diable a pesa qui n'a image moko o dona na mi salir nga moko. Tina yo kuta na siko yo na mutu moko pena oyo ke akola pe yesi ko azwa ki éducation na ye atali siko soto abiso mbale na zana ba valeur. Mais na olinga ko mettre ngo en pratique te. Non na s'attacher na lu na s'attacher na makama mabe ole na zalande na zabi mais pourquoi ozolingo zonga ndingo zala? Faut zonga ndingo zala tango zoyo kate obika mobali tango zoyo kate moi ku moi nini. Voilà, et ça li pe que non. On a bossé. Abimisi, le meilleur qui est en toi, oui. Et ce que les gens ne voient pas. Ne voient pas, oui. Et tu le mets. Mais les gens disaient, bateau ba ebinga kala, mais moi na John no ya kola na bien bien. Bah ça la toi ça la bien moi mbala moka ba beba. Na bato na banda ba penke na o moi na vie John na beba ka bo moi na kola na bien moi na kola na voiture, akola na avion, mais moi na beba ka mbala mo bo, tu vois. Donc c'était juste je sais pas, ça fait partie d'un témoignage, hein. Il y a des gens qui se retrouvent dans ta situation là, présentement, et que tu peux, par rapport à ce que tu dis, parce que c'est émouvant ce que tu es en train de dire, déjà reconnaître ce que tu étais, que tu marchais selon
Selon yo, un peu. Mais selon moi, c'est qu'on a n'enga bien. Il y a n'enga bien et moquerie à batou, makamunyo surtout wana. Et collé, on a d'autres comme étiquette moko boue. Quand on voit maniqué, on voit ça en fait. Et maintenant là que tu veux faire autre, en tout cas moi. Non, je me suis vraiment améliorée. J'essaye de m'améliorer chaque jour avec Dieu. Je salue mon pasteur Papa Herbie. Conseil pe ya Papa Herbie mingi aloba malembe mais aloba no makambo ezokota yo. En tout cas avec les prières, surtout la prière. Prière il faut pas prier, il faut qu'on capé ba enseignement parce que enseignement et permettre yo oye ba ndenge nini o prier. Yako Papa Herbie insiste à enseignement. Enseignement toujours, il faut yo enseignement parce que l'église c'est l'école du savoir. Ouais. Dans les enseignements, il y a pasteur T. Moyen, il y a se tenir devant l'Éternel. Voilà. Donc, Papa Herbie a beaucoup contribué aussi. Il y a aussi mes enfants que je dois beaucoup à mes garçons, mes premiers garçons. Ils m'ont toujours donné la chance. Ils disaient toujours que non, maman est Simba. Et Simbi. Ah, Simbi, c'est notre maman, malgré... J'avais vraiment tombé vraiment si bas, tellement que au senti que non, mon sol, espoir est assouté. Mais mes enfants me disaient toujours que non, maman est Simba, surtout mon grand garçon, le nez. Je connais cette femme. Le tremplin en Matanae Kaka. Parce que l'argent respecte que son maître. Donc, maman, beaucoup de maman, je sais, ils ont un vie. Aujourd'hui, on est là où on est. Ah ouais, c'est une bonne chose parce que quand j'ai vu ton fils, Prince, dernièrement, il a fait l'émission, je ne sais pas avec quel journaliste, je ne connais pas. Avec Franck. Ouais. Et ce que j'ai aimé, déjà, sa façon de parler, ça se voit que moi, si on ferme les yeux, je dirais que ce n'est pas ton enfant. Pourquoi? Parce que je me dis, bah, attends, il s'exprime bien, il est posé, poli. Et j'ai beaucoup aimé ses réponses. Ça, c'est vraiment quelque chose à acclamer. Donc, c'est que quelque part, malgré le côté na yowana, vous appelez un côté morobo, tolbe, telope, bravo. Nana zala qui sont talobi na ngali kamnanda, on va toujours que non. Nazwa, nyo sanzara, on a bien la kabila bana. Ngana za sunga te na viva po na nga susti. Donc, ngana kuma na nga cham tubakata. Mais ils ont mutumo lo bana ngabi. Bana wana va respecter il faut zongayo. Avec le temps respect ekita. Parce que tant yo mon aza bien, yo a bien te respect ici là. Alors pour avoir ngana autant un jour. Jusqu'au au bien on peut ça ba ngozong sangwe pa na yo moko. Faut y ba ke non ba yo muto comme ça ba au bazar ezayo. Voilà. Donc je remercie vraiment Dieu. J'ai parcouru avec Dieu na outi na nzambe musika. Il y a des fois quand je prie, je pleure. Pas parce que je pleure pas na tristesse, mais je pleure des larmes de joie. Pour Nathalie, Totamboli, Batubili, Bakufi. Bamoni gloire en Zambité. Bamoni mawanzambe pe kiti na nzoto na bangote. Mais nga au moins, Zamba kiti si mawanaye. Malgré l'état là. Oui, il m'a restauré. Zamba CFC, Zamba Radio Parole. Ouais. Je salue Jean-Paul Mayata de la foi. Donc, moi, vraiment, ça me fait du bien. Voilà. Plaisir que ça te fasse du bien parce que ça ne peut que faire du bien. Avec Dieu, tu es dans le bon. Ouais, ouais. Et surtout, sur le bio, lundi, chemin recadré, nzela na yo, le binon, au nabanda, qui est de gauche, na komo, qui est de tout droit parce que nzela na yo, il y a quelque chose de bon là. Et je sais. Ouais, je vais profiter pour dire bon anniversaire à Loki Passport. Ce passeport, on est ici, Loki Passport à Zarana, en voiturage, on a besoin d'un visa Chine à Dubaï, Loki Passport à Zarana. Et il fête son anniversaire, donc bon anniversaire à toi, mon vieux. Je salue Patience Mukendi des Longues Jambes, je salue Papa Chéri, Jibim Piana. Dans a Global Express, il y a Patrick Maloavengi, à Château Rouge, je vois encore Diezola de London, toujours. Ah, c'est bon. C'est bien parce que je suis contente encore de te voir. Mes salutations à Joe Boleme, ministère, il y a sport
Obligé. Il faut caca. Et en parlant des enfants, Niké, j'allais te demander, j'ai vu ndenge tokozala na bana ndako, surtout yo ndenge ozawa na boye wa muta réseaux sociaux. Bana, mikolo ou mikie, comment être avec les enfants à la maison, surtout ici en Europe. Surtout on a peut-être Congo, bah attends, ça va prendre ma connexion, mais ah ils en ont illimité au ebi. Tous on a besoin de méga tena qui nous duka méga ce qui ndenge ni non. Wi-Fi ezanango, donc quand tu veux, si tu veux. Comment est-ce que Batou a réseau, comment on peut commencer à vivre avec des enfants à la maison sans déranger les parents, sans déranger les enfants? Aux en attache na eux qui bomwasi. D'abord, ou qui mobali. D'abord, maman so boti bana. So bana bazana omikie, il faut au dépendre na bango. Mais ba maman lelo ba dépendre na bana te. Bana ba dépendre na bango te, mais bango ndi ba comment dépendre na bana. Te na koloba nini? Bana awa na poto mama alingaka bana o bana mwana okoteli mbongo o mundela ofuta mwana mazana respect ya mwana te mwana na ngwa lobelaki lote c'est-à-dire déjà na mwana nga mukie il faut na yena avant so ye na mwana nga mukie. Bon, tu peux cet exemple banal. Grâce Mbizi, on a mwana ya mukie. Pandora, on a bana ya mukie. Bernice, on a bana ya mukie. Mais tu fais des lives aux autres crier ben insanité. Osa barando na bato. On a bana ya mukie. Peut-être bana bazar dans ta chambre, je sais pas. Te rando est spirituel. Muto yo sa ne rando ebeta d'esprit. Soit habitué à jouer tous les jours. Tant au boti, il faut qu'on ait des limites. Si tout ça, on a des limites. On a la salle rando bana ba koli. La salle rando bana ba koli. Anana tomba zaki miki mais bat ba ibi bangote. Connaissent pas ces enfants. Ana kutu ba ibi mukie. Pour tout l'extant, tu vas dire l'excès mukie. Ken habite tolongole ba nous frapper pas nae. Tu vois, tant mon coup bat baby était. Moi, on a un souka photo n'est en réseau. Ozoewa, au tien la miniature de baby était. Oh, mi kolo boyebi bango mi baby au se défendre. Combien de rando oh ba telemisa Jonathan Anzela pe muté Jonathan biso meki na obeta o. Ba telemisi prince abi attends prince déjà au thème c'est prince atambola kana pele toi ba toi atambola yimo tazaka na groupe moko chéri coco, ma camarade, on prend ça entouré des battes, ta casa musicien. Prends ça bana musique trop tôt. Mais j'ai craigné pour Anna et Tom. Autant que ça va on école oyo, mutakoza na idée te kiza atanga wana. Mais tant que bino boyana bana ba bébé. Grâce Mbizi, tant que tika moi nous na classe, Pandora tant bana ba kenda collège, to lycée. Nakenda ba mon côté hein. Non, madame, tu as besoin d'assurance. Mais pourquoi tu cites ces filles-là? Parce que les négligent à bana. D'accord. Où tu peux te la Bernice bana? Ah bon? Oui, bah, tu peux bana. Tu qui vend mon kozali, mindele nzo bat baba mindele batala TikTok nzo. Non, le kota. Batala kaba obo to la ba. Bo banga te ba obo to la chroniquer c'est belé bana. Surtout à France. Ba obo to la bino bana mikolo. Ba TikTokers, ba obo to la bino bana makasi. Ba bisané de trop, ba plainte eleki, ba obo to la bana. Pandora keba, ba obo to lo bana kalati. Il n'y a pas les fumées sans feu. Dans la poto. Est-ce que tu as vérifié, c'est vrai aussi que moi, ngunda nangeza na Belgique. Hein? Même qu'on a kendaka na mairie na Belgique. Ba mona ngana kombo na pesa. Ça c'est na mona mboko eza danger.
mutalobango balobango apesa azana kombo boye bayeba te ke kombo neza yanga moko akosi kutu kombo ne ndaya abwaki ngunda akosi kombo ne ndaya okay akombo nanga penza ba bayeba te ke kombo nanga za ndaya kaka na ba bureau obo mona mindele bazalaka ba africain pe bazali ba congolais pe bazali. Bien sûr, parce que le saut qui va ça interpréter, ça l'a toujours. C'est quoi ba plainte leki ba oboto la bana ba maman bosala ba TikTok bo finga ka mwana solo bana obengo na live maman c'est là nanu lokuta mindele ba yoka ngo ba interprète bazali ba interpréter bino ba TikTok na bino ba live na bino bosala bo kanza elimu akiza ba bien zali batala ngo mwana zo lela na live yo zo s'occuper na live lo s'occuper na mwana lali yo sa live na 2h du matin ata za na chambre modèle congolais gangaka mwana ola bien et puis zo finga o sa la live ya rando tala modèle grâce mbisi gangaka est-ce que ça na château banda ko nga poto ezaka pe na ba mirte ya mabaya ya brique te ba mire na bango za ba pakoti ba plaque non ato ting mta kuna yoki na cheka chakitu ayo kaka bana bazaka déranger ba maman ya poto papa na bana kaka mwana ngabwe mwana ils savent pas éduquer les enfants on moni bana ba ont raté éducation ya bana. Est-ce que tu es sûr que baboto les bana ou bien c'est les rumeurs et Bernice baboto lié yemo ko le kana TikTok baboto lié bana ya beste a olela baboto lié bana papa bana boto lié bana après si raison ni ba comme TikTok. Ah, c'est papa ya bana mutafundi et que na ba voisin ba voisin ba ki kufunda ye ba bengi mukolo papa bana je suis pas avec les enfants aboboto la ye bazui bana ba placer bana na bana ba mikie baza leste au lieu de préparer muta sala gloire olanga bandara TikTok na au 10h si 20h olambela bana erne bana panel bonne énergie na koka bango te na zala na TikTok na tala kari na bang sanga TikTok abanye on a 1h du matin na monika na 1h azana na live ezai ba 23h azaki na live na lamuki na 3h du matin na osuba zaka na live na ganga olala nete osokipe na mwana na tongo ndenge nini mobali nanu mobali nini olinga mwasi na eta oyo mwasi asolana mobali za 3h 4h 5h yo za na live o solana mobali erni na tongo efwase siko banda kwa ba plaque oyo tango zolo ba po osa TikTok mutayo kate na pote fota siko aweza tout finaye akomona nyoso wana ozoganga comme ça c'est pour gagner quelque chose hein, qui sait peut-être pour gagner quelque chose ils ont peut-être intérêt quelconque. Mais pour gagner quelque chose, tu mets l'éducation de tes enfants. Mais il doit avoir une raison. Tu sais qu'élever les enfants, c'est difficile. On a beaucoup de la dépendance. C'est bien. Mais c'est pas que non. On a maman wana te. Maman wana ndina olila. Quand on a manque, on a un manque. Il faut qu'on a au kata makema na opesa bana mapa opesa na maman neti bango au kata kema na na pabi ngasi ko na nozelisa nzoto nanga na pesi na bana na ola na pièce moya mukie na bana na kati mbula so ebeti mai ekoti to telemi bana ba osale lokote na tandeli bango place na se ba lalinga na bandi opangusa mai na kati ndako tie kauka olala te iko za na addiction de la soso la muke ba ifo mela su mususu to za pe na mbongo te et puis me bango baza na place olesa bana so si so za na frigo nyonso ça mais ba otia bana quand même mal à l'aise pona pour oloba ka ba vie ya bato pour critiquer manike pour finga manike to soit na grâce business na live
de 0h à 2h du matin, ça na live, tu soit na biso mbale. Na c'est 4 live. O déranger moi na OK classe lobi na tongo. Ozo fi a finga Jaël. Banda qui na 22h, ti 2h a finga kam Jaël. Na kokate na matin na live na. Même nga tu déranges ton enfant. Mich. Nga pona nga j'encourage ça. Aboto la bango bana. Ba pesi bino bana boza boyebi valeur na bango te ba récupérer bango sol nzamba okore ndokwa nzamba okore récupérer te poza na mawali ko na bango l'état boto la bango bana nga penso ba tchenga yo na zala nga na boto la ba tiktoker zo so bana na ko placer bango bana bazo éducation ya bien mwana ayebi eloko ayebi lingala koloba lingala mwana ayebi li ya mama na ye nde mwana ayebi lo bambote te kwa yoka mama na lo bango mingi na live. To fina ye nde mwana yebi lingalo mwana yebi ka ba insanité ayebi lingala ya bien te mbote oza malamu ayebi ngote ayebi angote to lobani na place wana ce sont des bonnes mères. C'est la femme qui bâtit la maison, c'est la femme qui éduque les enfants, c'est éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. So moi c'est moi c'est ayebi ko éduquer moi na te c'est ko éduquer mbokatin. Et puis parce que tu peux imaginer Karine Azwakazo finga batazu photo ya première dame ya Congo, la grande maman Denise Nyakeru Tshisekedi, a tcheye ya mao finga. Na kombo na ye na munoko. Na tala ka place ona baka yango ba pekisaka ete pona nini. Est-ce que première dame à Congo ko sala ako lo baté que non je ne veux pas que tu cites mon nom quand tu insultes des gens tu mets ma photo. Ah ridiculiser. La première dame de Congo, Ezaneti Mobutu Azali, une photo de maman Antoinette, Sassou Nguesso, une photo de maman Antoinette, lobby na tongo kufi. Mais Karine a ça là en haut. A ça là en haut. Et puis, bah, maman Tindelinga enveloppe. Tala biloko nengo wana, la première dame ya Congo. Mimichi. Mimichi, pourquoi ridiculiser que Maman Denise se sent à ridiculiser tende nini. A se sent à rabaisser tende na comprendre en tête. Dépasse l'intelligence nanga. Une grande femme, le Congo c'est un pays grand. To fana na Mobutu, to fana na Kabila Jamo, ta photo ya Olive Ofinga, Kabila Okango Lobby. Attends un poto. Attends un poto ba Lukayo, ba Pekiso. Mais maman Denise ne se sent pas gênée. Dans ma Karine a une photo na yazo finga moi si, a finga insanité, na et dépasse l'intelligence nanga. Nalbaka cette femme, elle voit pas ou elle voit. Après le bobengi biso batumabe. Non. Nga qui pas envie ta baboma pour la vérité, je serai là pour dire la vérité. Je m'appelle Yakimpa. Moka wana po banzima yo. Moi si oyo bangunza banzima, bisimbi ya Congo bandima. Bisimbi ya 4 fleuves ya Congo bandima bilima bandima yo tchaka mwana moko finga kache photo na yo. Moi si président na biso. A se senta rappel genete a pekisaka te ba kontinda batu ba pekisa ye botie. Et puis elle se sent pas gênée. Uchi wapi? Neti nga ba tia photo na ba ofinga e gêna nga tina cha. Na longwa clash liko ba no koma ko tia photo na o mona mani ba komi ko imiter na finga abatu. Na tika pona biloko wana poni ba tia photo na ba finga. Mani ki na finga ba tolo ko tisanga clash ya mwana. Mais la première dame de Congo ayo ke la ngosonité. Ayo ke la ngosonité. Peut-être qu'elle aime ça, hein, qui sait? Ah, ben je sais pas. Qu'est-ce que je peux te dire, maman? Qu'est-ce que je peux te dire? Peut-être qu'elle aime ça si elle voit ça et elle dit rien. Dis qu'on éduque moi sindéni. On éduque moi sindéni. Hein? On éduque moi sindéni. Nga po na nga so ba tchenga na place o na poto na boto la bango tubana. Karine, elle connaît même pas le langage de son enfant. Moi na zolo ba maman j'ai chaud mukolo mwana o aboti mwana na libumu na ye. Il faut yeba langage ya mwana na ye. Olala no la mukara na ye. Il faut ba so azo ba détail, c'est kalingi eloko boy. La première personne qui connaît le langage de l'enfant, c'est la maman. C'est la maman. La première personne qui connaît les jouets de son enfant, c'est la maman. Mais moi, j'ai chaud. J'ai chaud. La main, longo, la ebila. Mais il y a évité. Ngaku maman a été mené que moi, na zolo baboué. Mais il y a mukolo moi na évité. Na live, en plein live. Moi, on s'est tout fait en plein live. Maman n'a pas senti que moi, on s'est étouffé.
neti na kana kota na téléphone ngabe mwana akokoya mais maman na ye mais elle avait compris au final. Elle n'a pas compris au final. Si akataki live a comprendre, il a comprendre dans le lobby. Tant que tu vas commenter, on a compris que moi, ça va yoka moto, il fallait pas l'ongler bilamba, la tsake bilambe, bilé, moi, on a c'est. Moi, taka mon abi, alors le bani appelle mémé. Non, il a quoi, il a comprendre. Benga ta maman, na quoi, na fan d'arana ye, na ye bisaye. Olia benga maman na, olia benga maman na ya passé moi na ye azo kipe ka live, azo kipe ka ko finga. Na éviter kon, oboye. Oui, que Mich Natala Mboka na bisonga bien nzambe mobutu akufa ya solo. Ah. Un moko rigueur ya Kabila ezaka bien. Si, ouais, film bon, on entend le bango tout à l'heure. Rigueur à film bon, ezaka bien. Nous allons combien 40 kapia 40. Si. Abetio 40. Si. C'est très important. Nga siko kota na mona Karina otia photo mère au finga. Et sexanga. Si on a tali scène mo eleka na sekanga bia naza or. Bon. Mais elle n'est pas la seule, hein. Elle n'est pas la seule à mettre la photo et en même temps dire peut-être des choses qui n'ont pas de sens. Kofinga kofinga, ok. Kofinga ye kaka. Mutu mususu wana zo finga mère azali na problème na ye. Mais hier, azo finga mutu mususu mazu photo a mère acheli kolo. D'accord, ok, je comprends mieux, ouais. À cause de photo mwana na acheli, po ne ochaka ya première dame Congo. Maman ya mboka Congo. À cause de photo. Chaka ya mwana na yo. Peut-être dans une relation moko boye, toi tu sais pas, tu ignores, hein. Relation ochaka photo na ntango finga bato ocha photo na ngai. Ozo humilier ngai. Ozo ridiculiser ngai. Osa ba salité na osala ka ya TikTokezi ya salité, po ya sala TikTok a salité. Ya occupé ma vie à Batou, ya rolo ba insanité OK na hôtel. Ozo le boche photo nanga. Est-ce que linginga ba do fing sa moi si wanati. Tozaka. En passant, t'as vu la mort de il y a un petit là qui s'est suicidé. Fine. Na scène, ba retrouver na scène à Bungaki, ba retrouver mort qui abonga ki asali 6 jours au mona na te lobinde ba policier ba yena ndako na mama ba ba moni na mai akufi aza mwana na c'est un Congolais, hein? C'est un Congolais, maman na ye mutaya na ye awa fils unique maman na ye na awa atanga mwana 17 ans mwana nga mineur. Même truc avec l'autre, la petite là qui était morte là, na Sougina Canada. Même truc. De même histoire. Bakouti na téléphone na ye na 300 € na ye na poche. Nenga retirer ki na compte na ye. Tout bakouti na ngome mwana. Nenga vimbeli babi ya umela ye na mai. Donc ça 5 jours na mai. Mwana na ngai. Mwana nga ka moko. Zana bangata 10 olemba. Ba moko te na opesa te. Comme ça zana mamba osala. Te na poza na makambo na osala koleka mwana nga mineur te. Mwana oyo ba pesaka mutu o a prendre conscience. O a commis majeur. Aibo chamo 6e. Aibi ke soli kabo se défendre. Soli kambo mwana oyo déjà ça timide ba pesaka pa mutu te. Po likambo ko loba te. Mwana wana mi bomi pourquoi? Eloko nini bande koleka na ndako banda ofanda. Abanda ofanda ndako ya. Abanda ofanda ndako oncle te, abanda ofanda ndako ya camarade ya maman. D'accord. Pourquoi? Nini mwana wana moni, nini mwana netini mwana na kiomi bwaka na mai. Esprit nini netini mwana tia kata vie na ye. Na âge à 17 ans. Na pasi mwana na osala nga lokwa likam. Soka lobi neto nga to sa ba live. Po place azali, batu bayi bakeno ba oluka ye. Nzo ne mwana sa mi boma. Eloko nini mwana ana mona ki po kende tina mai ya mi bwaka kata vie na ye. Non, mais c'est triste, hein, des histoires. Mino batofan ozana Kishasa fatala. Nga soki ezaki ke no mwana nga mukie aya poto nga na tika nga na pesa te. Na pia te. Mwana nga ya poto nenga mona za awa. Na Kishasa na yebi ki aza bien fandi. Ya na banga mobile ya s'occuper na bango et puis na mwana oya mukie afanda na ya na ye. Ayaka là. Ayaka. 2 ans kaka. Ça fait 2 ans qu'il est ici là. Parce qu'il parlait très bien, manque à appeler l'autre. So déjà maman somme la moi iPhone 14, c'est que tu y aller.
atanga pe une école privée chocho yali donc maman personne na ba situation mais maman ça na INSS ça bien et loko mwana wana liwana e ewuti na ndako ya banda ovanda ezana eloko ebande ko se passer à koki yango te amoni soka oyebi eloko na moni ana poto ole ba s'abuser na bana basi plus ba mibale ba s'abuser na bango awa awa ba s'abuser plus na ba mibale bala la bana sima et puis muta ola la mwana oyebi sekeno ata oyebi ba parents no ba ondima te kasi yango na mwana na kufi poani il faut passer l'autopsie approfondie mwana ya 17 ans o mote mukolo nini a okola mukolo nini et puis azaka ka yemoko utika no mabo pamba maman opazana âge ni tamsa ko botane so bazane moi ko botane et bon il y a 17 ans ah le temps ozana bana 10 morts ne ozolela et bon ça comme mubali akomo so copine si olie mwana bela akufa na maladie mwana mibomi akati vi na ye pona ne loko nini kati si vie soki muta mibomi c'est qu'il y a quelque chose ya mabe oya moni a supporter yango te abi vomi na kufa na ngai ke loko e continuer leto do ba amona nini eza pasi makasi eza pasi makasi mimishi eza pasi mwana na pienga pasi na moni foto ne lobi mwana kitoko mwana ya mwindo ya kitoko nzambe epe banda obeta bale ah ouais mais tamso ba ya kotika epo na zobeta bale tamso ba tshai a pona ba recruter ah ouais puis azala ole ko zala ba koti na Manchester Junior banda ozela ka kunesa mwana zange loko te mwana za bien maman na ya sokipa na ye très bien maman na ya ka otala ye mwana mibomi pona ni pe biso toza biso ba africain kama peta msuzaki ndoki tamsa mona ki ne loro moko te la sorcellerie juste amona ina tamsa kasi sorcellerie wana kasi sa bien te dani afungoli porte est-ce que so za pemela maman elinga kufa maman elinga mona basini maman mona ka basini oyebi maman mona basini ba maman a bien ba maman neti ba tiktokiste te non bah c'est maman pena mona basini na yo ki passe ya mwana no ndiye mwana nga so nga na yo ki passe ni bo maman ni azoka ndeni eh ben na musika maman na ekale na tongo et na musika pe boy de l'autre côté soka yaki na visa na maman na ye ça va mais soki te combien oduka visa donc l'histoire se répète en fait comme il y a moins ceux il y a nini il y a Oezaki à maman nana, j'ai même oublié le nom de la petite. Alexandre. Ouais. C'est la même histoire. Hein? Même histoire, moi, na 5 jours à Zomona na te. Téléphone n'est pas lécaté. Nous on est moi na simi boaka ina mai téléphone ekoti. Bonbon azali on a poche zaki auti. Auti ko a retirer mbongo ebele afai nango ba moni asumi kelo mwa muki ali maman na mona déjà sumi lo na 1h abi euro final zo suma lo na 1h du matin. Wana baba ndio luka téléphone ezo lécaté ba maman. Wana maman oya awa. Maman na idi maman na ya poto awa zaki na maman te. Ah maman na ya Kinshasa. Maman na ye penza mère. Azo mona na téléphone. A moi pour compte na ye eza annexé na te maman ni muta contrôler ngo na téléphone. Oncle Naé Obatika qui est responsable né awa abattu. Ah ben c'est sur mon abattu. Mon abattu. Amoni on dirait olika mususu. Ole ko soko linga mama buisa mapembe na mama na yo pa pembe na ngate na ngo ko bongo. Mon abattu ndiko yo a expliquer de connaître nini. Ditika tika bana. Osde kona yo propre to boite men awa na poto mutu na mutakenda musala. Maman, beaucoup la peut-être aux ananzela na école peut-être harcèlement bah chantage ya ba école jamais à supporter ta outine Congo à mesana ngote à mesana na ngote peut-être à mesana na babiloko wana te peut-être azoko koloba te peut-être téléphone akotaki na culte moko boya akotaki na site moko boya ya mabe po bana mikolo pe téléphone balingi yango makasi toi na 5G Android. Kasi bien makamba téléphone ngo yango kasi za eboti réseaux sociaux makasi. Bon yo kanti kala makamba. Oya awande eleki. Oto bando yeba ngote point. Le biso tuzayeba makamba mobutu zaina ni na téléphone karati. Ba bengo na téléphone anda ku ngr ba pesio. Moko boye bozate.
Bon, Sikobwe. Papa, tu n'as même pas besoin de ce qui se passe là-bas. Ceux qui sont aux États-Unis, il y a une seconde minute. Oh, il est bien déjà. Dans la peine, moi, j'ai 17 ans. Moi, j'ai 17 ans. Abima qui a quelle classe à Zongi. Le monde va qui retrouver. Ah, qui a quelle classe? Ah, qui a quelle classe à Zongi. Ah, tu n'as pas de la somba qui va na poste à Zonga qui n'a pas pété. D'accord. Ah, mais c'est triste. Que veux-tu? Mes condoléances à la famille. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Dieu, seul sait le comment et le pourquoi. Et tout ça, tout. C'est tout qui ko juger, tout qui peut condamner, tout le bika que nous avons moi charge à mon il Manique de John. To, hein? To continue la tristesse, mon boto, hein? Voilà. To changer mon sujet parce que la Monique, voilà, est affectée au Makassi. To quand elle est solaire, légende. Oui, Mikolo, nde yangwana nde. Yutuboyo, Congo, il est zanga ate. Ezaraso esili on esili monte kote kuna esili to attaquer koto. Et alors bon Congo to ko to lata. Congo zanga makambute. Tout sauf mboka wana soki ya embouteillage ici là. Mais oh ay to zara nango toujours le bata mutu mona zanga lipa mais na zanga megate. On se na raté. Tout raté ou raté. Hein, les sola légende. Namoni où est Jean-Marie Assam. Agnati le roman où pesi batloko la moi qui peleke. Pesi moi mal de tête. Légende. Na mon avis na ngazak la bimisele en penza na dictionnaire. Autant que ça ngomba batloko à l'école. Hein? Babi fallait aller légende. Bon. Banana va expliquer maintenant la légende. Ce qui va bien à légende t'es côté ni. Côté ma salle fallait amener quelque chose de nouveau. Côté succès, il fallait saler 20 ans de succès. Amener les jeunes, façon où il y a s'habiller. Bah toi non là t'as Yuji Yamamoto, les gens portaient des cheveux. Pendant une cabane à l'extravagance, mais il fallait mettre jean, t-shirt, les papas. Car les papas, pendant qu'on a interté, mais il est comment au côté. Sans te couper, ce côté-là, enlève le côté musical. Ça, je dis, c'est un grand bravo. Parce que et empêcher bano banda kolongata sous bandal a ketinjili pour na que défait lamba pas parisien. Voilà. Comme qu'on s'est contenté na oyo azana. Voilà. Comment c'est ça côté on a pena je lui dis un grand bravo. Fali. Donc moi na aulé a keniko defa a comme qu'on s'est contenté quand na oye azana ngo. Côté on a pena un grand bravo. Soka azana e kaka na t-shirt na e. Azo sokona ne kan. Ka yango. Jean na e. A tie lunette na e. A tie lunette na e. Akena. Li papa na e kitoko. Kade bonté. Fallait amener quand même quelque chose. Fallait à Betty, Ovo Arena, New Arena, Arena 3 Arena mbalamoko. Oba grand basalate. Ta boule ba benga légende ka po beta ka Bercy. Olympia. Olympia comme te misa ta boule légende. Po beta ka Olympia. Ils a rappelé festival. Ils a rappelé a été festival. Fallait abimisi liputa qui dit en fouka banzembo o bat balingati etikala siko ye Jean-Marie Kasamba on a les gens de fois andé problème ka po fallait abimisi musicien te abimisi école de fallait ezate école de fallait ezate mais la jeunesse de fallait ali petit fallait ali petit fallait ami ton fils a boyé avec moi. Ton fils a boyé avec moi. Allez, petit, fallait un musicien. T'es à l'obéi, côté on a tes ma mère. Non. Petit, fallait un musicien. T'es banda les lotis, mon musique ici là. Ah, musicien, t'es. Petit, quoi, avanti. Wa bongo, avanti na musique. Musique est art na biso. Petit, comme va ah oui, le longomba, pour le barque. Non, aïe, petit, fallait n'a pas Petit, fallait un musicien, t'es un comédien. Il fallait qu'on ait bandé ma rochelle.
Il fallait qu'on manzembo ya Betty. Non. Il fallait qu'on manzembo ya Gims. Non, la preuve est que il n'y a pas d'adjoint, ça fait tirer d'adjoint à musicien. Il fallait un musicien. Un comédien, il y a un fallait na aventure pour battre seka. Oh, how to be ce qui est single, ce qui n'est. Emisni. Il a au moins ayembi na ye kaka insanité ayembi bêtise petit fali botiele pena nzembo pena yemba rumba pena bat babini on pena ba Egypte nini ah ça va fanti bis ngana moi ça vrai chanteur nalinga pas ça gérer la musique des musiques ndé comme sur place tout ça on va fanti azan école té ba pona bon c'est ça qui fait que comme azan école té donc azan légende té azan légende Azan légende parce que Azan a banzembo oyo eza gravé asani makambo o ba grand ba salate. Vous comprenez? Azan a référence, légende il faut en a référence. Faut pas se référer non et l'oromoro. Des légendes. Il est légendaire parce qu'il a fait ça. Il est légendaire parce qu'il a fait ça, c'est ça. Il fallait que le monsieur explique tout ça quoi. Ben oui, il fallait qu'il explique tout ça. Pour ne pas faire amalgame na ndenge que batuba comprendre en côté. A créé buzz. A yé mo a créé. Il a créé buzz parce que jamais ka sama batala ma sus. Ils sont to kanga YouTube. Ils sont to simba ngo. Bango siko tellement batangela ngo classe, biso tangela ngo classe ba comment yo ke la biso zwa. Na mona écoute na vidéo mo betam c'est ça on ka ba buzz na mona ki vidéo mo we. À tous les journalistes au Yémen, au Yémen, en Afrique. Yémen est en Afrique. Si, j'ai vu ça. Non, non, il y a Yémen est en Afrique. Yémen, Jean-Marie. Ah, Yémen est en Afrique. Oh, ils en Afrique, hein? Qu'est-ce qu'il y a le bien? Ah! Et bon, vous donnez on va maman les gens. Si. Ah, Yémen est en Afrique. Si, ngamona singa o muto ils en Afrique, ils en Afrique. Ils en Afrique, mamanya. Si la bana mona ngo. Tabazikuna. Ils en bazikuna, natala ngona kunana nini, natala documentaire nango. Non mais tu sais c'est en Afrique. Oh, qu'est-ce qu'il raconte lui là? Eh bon, jamais ka sama po be seke ngapena seke na sana ka beni na tanga ifasika ngo pété. Ki non ka bon. Ici. Journaliste sur Yémen est en Afrique, mais sur ma légende. Fali est légendaire parce que Azanaba, Azan exemplaire quelque part, bon après ça exemplaire, il est légendaire parce qu'il a fait ça, c'est ça la légende. C'est ça les légendes. Cite-moi quelques-uns où Isaac deux. C'est moi cité l'autre. Fali, bon après sa référence n'est la jeunesse congolaise. Non, l'ongola Fali. Oh yo Monique Azan légende. Tiens, à Katinio surtout. Kofi Ferré. D'accord. Le Ferré Abimisi, il est dans le même temps. La légende, Yamboka. La génération a fallu toute la génération. Attends, a fallu, attends. Jiba légende. Nani Weranson a légende. Fali a légende. Ferré a légende. Kofi a légende. Bah 5. Bonanga. Donc, je ne sais pas, monsieur, qu'est-ce qu'il lui a pris de... Peut-être il a un antécédent avec Fali. C'est quoi, mon temps, Batnios, tu vas avoir un antécédent là. Ah, Fali a un musique. Non, mon tout, un antécédent là, c'est terrible quand même, c'est pas possible. Comment tout le monde, combine sur la même personne, c'est pas évident. Il y a la mystique. Mystique, mystique, il y a mystique, to mystique, il y a une façon de dire mystique. Façon de vivre dans les arabes bizarres. Yeso ayo kyo katali kama mukia bloqué. C'est que voilà bazar ba problème. Papa ça a fallu muter ma passe, il fallait à légende. A créer une cabis, fallait à légende. Ben maniquer les jeunes le bif, fallait à la légende. Maman, tout na sous, j'ai une autre question là, j'ai une autre question. Yeb sangana lokwa tozana poto poto ya mboka ba stress eza mboka ya mwambo belé autant sous l'Afrique to mona ngote et to va dans mandaka mike oso tam sunda ka munene ngoso be comparer na ndako mobo ya Congo et ande mote tu comprends c'est quoi yeb sanga moi si moko boye. Ok, dans Moussalo Zongaka, voilà, vous avez votre petite vie.
akangi mobali na ye na mwasi. Pour toi, quelle peut être sa réaction ou comment elle peut akoki kozala vis-à-vis ya likambo situation wana? Po nanga. Déjà na kobo ya mobali nanga te po na moni na mwasi. Nga uno sepela makasi oyebi tumbo obunda. Po na tiki lo yete. On sait que créer guerre. Yondo oyeba. Soka chaque fois zo na ina basi donc eza na koboya mobali eza normal. Na koboya mobali nanga po na même ba partenaire bazo changer. Na koboya mobali nanga po na moni na mwasi ata ba komi 50 partenaires. Bosko o azoboya po na bongo. Ah, on les a yi, aza faible, âme faible. Ngana âme fort. Ngana quand parce que ça dépend ya ba. Ngana koboya mobali nanga po na mwasi te na komi boma pe po na mobali. Et comme bon matin, comme bon on est comme sous comme si qu'on a koboya down na koboya mobile pour na moi c'est ce que na ko c'est que na komi bon pour na mobile c'est que na koboya mobile pour na moi bon mobile so poko kote betam so petam so na copine na auto na camarade na auto na c'est moi ça m'est égal yondo oyeba do yo tika no ka wana yondo oyeba ya ponga na otikela oyete donc nga na défi oti na suka pona la suka ke nga na gagner yo pola nga wana ya conception nga nga so lingo bana nga yo pola nga na gagner kaka ponga linga mibala batu te na yo na carré nga no tongo na carré nga foi ba ke no bunda makasi ona la sopa ke no kutena na grand esprit pota na sana mobali yango so eloko te mais na obotolo e kaka après so na tika mais na tika mobali nga te pona kutena moi sina boye je veux pas faire ça moi nga ponga pa na très forte na makambwana zo na ya mutu te nga linga mbala batu ngamba na ko linga nga na yebi te kaza yo so na yebi ka ke no eza na boy so na yebi ka ke no azaki na oya ozava et puis nzamba sala grâce na kuta na mibali presse balinga ezaka ke no awucho kuboya na mwasi na ye nga na ye donc ce que okuti mobali moi basi o bakuta mibali na bango na mwasi mususu oboy mobali ya faiblesse oboy mobali na yo ya faiblesse ube pesi yango pe makambo na ndenge ya ata ko gangela te ata ko silika te na mobali nanga eloko te. Ah bon? Tu ne dis rien? C'est mon mari. S'il veut en parler, on en parle. S'il veut pas, on reste. Ça, c'est toi qui le dis? Ben oui. Ah bon? Yonde mutolingi mobali nanga yondo na problème nanga. Yondo za problème nanga mobali nanga na problème nanga te po yonde mutu balinga ke falo boya po ebika na za mwasi. Yo tango lingi mobali nanga seko lingi mobali nanga to lingi olingi o défier nga. O toucher nga loko toucher nga o sentir que toucher moto. Eh ben c'est une bonne chose hein. Bah, si oui. Toutes les femmes pouvaient raisonner comme ça. Bah raisonner des tuyaux parce que quelque part Rosanna en fait tu comprends des choses ou peut-être que bango peut-être tu as bassi mon sous nous sommes bango hein ami longo le quoi sokingana spécial non oh biso peut-être oso comprendre au moni mobali au boyi ou bien au sali peut-être au kangi biloko kei. C'est une bêtise, quoi, ce que tu veux me dire, là. Donc, c'est une bêtise. Non, ça, il y a bêtise à mon nez. À côté de moi, je suis en train de les places. Alinga ki na mona, boy ke moi si mutasalaka. Bak moi si anda kwa kanga, mbanda mutasala moi si anda kwa mona e. Ya mobilité. Alors même on a terrain ka ko moi si na mona, pour moi si na tiki les places. C'est pas tout le monde, hein. Bah tu ne sois ça là, moi si sois ça là en haut. Ah bon? Moi si moi ayi alingi mobile. Mais si ko so ba moni si ko ba boyo si ko zo mona te ke ça en sens te. Pour lingi ba mona pourquoi pour ça ni pour la moi sona à mona pas si pour mona pas si atike les places o kita atike les places o batike la ba de place ben oui parce que nous soit monika ningo na kangi biloko akepeli bela banda pa ya kotite ngana otike lote na moni bilo na papa bonjour bois bien na leki nanga na ozwa oya kana ndako attitude nanga nde bank sa mobali nga mobali nanga banga nga kana attitude ngana na poto me mobali nanga za kishasa banga nga so na bina la ele pousser na bina kalika nga sala ngonde na lobby mona rapio o mama bango yango ya lokayo o koma lika mususu mutazana poto ebite so za mbali wa te mo sanga za mbali te à défendre à défendre pas yebi nga bien ayebi ke no so na komi na suka
ayebi ke na otika pona libela donc mobali nanga linga te kuto donc likambo te saminde na ko expliquer nga ngonde ezaki so pe muto contribuer ko tsaki moloba otanga na kombo na yo te nga kutu te mutu tel mutu alobaki c'est bien ça nga kutu te mutu tel mutu abai na sala boy déjà no yebi nga kuna ina idée wana te omoni kapo yo moko zate taka yo poza musika oyebi ke sala mo sem aloba vérité ah bon à ce point si qu'on a vérité on a dit nga na olimi so ba ke bino ndi bo banguna na bino ndi bo tine mabe parce que na minute ya ça désespéré azana moi c'était sur place pour faire la place mon faut bien nous passer conseil bo tché les souvenirs bo tché malaise ah OK ka luka moi si mo boy pour afanda a combler vidéo ngana tiki c'est ça ngana oyinda nde bino je n'entends pas maman na terrain basi o eza kelelo yo mobali aye aza sans papier aza tant sans papier tout bien jou mobali moko sans papier là PC mukanda et comment Ernio se rappelle to mobali vice versa hein? C'est pas seulement les femmes hein? C'est les hommes aussi donc eza le quoi so ngai mimi chineti nga ko zo mukanda pa mobali na ozwa te ngato linga balanga pesa mukanda na olinga te mais mukanda ba ko zo pe na ndenge bele tam so ko bala na ndenge ozana tam so ko zo na récépissé bo balani na bino et puis makam na bino kena ngo après ba peso mukanda c'est pas par te wana na comme esclave na continue kana récépissé ndenge yo zo ndenga pe na ozwa nga na ozwa mukanda bo so ba peso ki bota so ozi kibota combien de bato bana kibota babima pete bavanda abatongi be banda kuna Kishasa beli na hivi avani ba 30 ans bazana mukanda ta kenda pe Kishasa sa mukanda te okay musa mukanda ndeni okay no ndeni na iso makambo za awa abimaka da mukanda mutu alors ouais ba oui na mukanda mutu tonga pe na Kishasa na yo mutu za mukanda kuto sale lote na yo sama kama minene sa mukanda. Mais c'est quoi conseil nous couper ça c'est quoi bon nest ngai conseil non pesa mutu so ye luka mukanda nzela ya ni so oza mais so yoza forte modine so za forte te pona ko mais nzela ya nini so ki ba bala yo oyebi ke no okoza kana nzela pa bala una mutana ndenge naye donc super robota ya robota pe ozwa na yo. Mais malgré ça, il revendique parce que ce qu'on a mukanda te aux na zemi le loko bota mutu fa déclarer pour yo mukanda soit as déjà na mukanda na te so ngo déclarer moi na il faut na pia ombongo na photo on peut so ya offerete o déclarer offerete na photo na somba ah donc au préféré papa moi na a déclarer moi na te mais yo que no somba te na préféré au déclarer mais to yo kan eza deal kaka ah ouais on peut sanga ya offerete o comme sanga esclave te na so te deal il faut ça deal attends moi na ye te moi na ye te nga na suis zemi nga déclarer nga zemi to deal it na peut so montant tel yo déclarer moi na nga te mais so za zemi on eza tata moi na ye wana so ki bata moi na ye wana sa yo siko mukanda na yo eza moi kokoso problème te déclarer moi na yo moi za yo andi ma pe bato msupe moi na za ye mabo déclarer moi bandoki te bandoki te esa ma trop ndi bongo kutu azana mukanda mwana pe ya maboyi na biba to ebele ba sel bango bon aboyi pour déclarer ba fie ebele bazana bana mwana azani ka autre yo kasi ba poussette nyonso ezana baba ezana mikanda poto réalité hein tu vois oh un mot dans le bac poussette a pas si pe yali aboti pana mutazana mukanda mabo déclarer mwana na nko. Abo déclarer mon pourquoi aboyi nae pour na moi ça occasion on azoba te pour na mutazo mukanda te parce que yebi ki na sima soka déclarer mutu na ozo mukanda c'est ça en fait kaka et mais ozo fana na mutu wana azana mwana na ana mwana otanga zuize ma bengani et ah bon bengani aboyi pour déclarer moi ah parce que boye kona kiteka sana semi c'est ça ah ben oui c'est mes kotaka comment tu fais de tout quand tout ça il faut faire tout ça c'est mes photos yokan pour ni tant to sala to yokan rapide oh mais yo lingi nzo te belé ya na tu na bato lingi nzo tango tango ya to sala na nzo te belé peut-être moi na okota ya on a lobi ba mutu mususu azali boye akolo bana indirectement alobi non pour l'instant là je veux pas des enfants ou pour l'instant j'en ai 3 j'en ne veux pas 4 alors si tu veux pas des enfants pas de sexe tous à ma camarade mais il y a des protections quand si bolingo sio comme casse protection contre raso on sakana love qu'il a ouais protection elle il y a so bolinga ma casse protection elle a te bozana ba sentiment belé bo uti bo mba mo o boss na kutu comme la pilule bolingo sio comme casse ba se protéger ba na capote ba comme sans capote ndeni
bolingo ekoti makasi bake mpe à hôpital te basali mpe test ya VIH te bakomi balongwe na bango capote kaka bango moto asengi bango mpe te bolingo na ntango bosala na moto yebake non soki aza mwasi oyo abotaka aobota koya na bacondition te so omoni ka eloko moto akomo impose bacondition katango mbamokani batika olingi ngo bando banango non c'est temps ici moi j'ai pas besoin d'avoir ngana botaka na réglati lelo yo elanga bongo te totika kaka c'est mieux to kataka ne bandeli ya la peau au lobby to bendana te okimisa ngamba on a poto te nga libala ka condition bandi ote tu vois ma femme to kata olo banango lingi nga banoko pesa nga condition pourquoi dans l'amour il y a pas de condition voilà Titi Kabalu champagne rosé wana. Ava. Ah makambo yo tetenda Rachel makambo to talian oso to suka nango wat. Mais si ko na lobby total na poto ndeti bat bazo kende. Omoni vie sociale. Je comprends. Moi ça zo sala. Makambo ya makambo bambongo nga comprendre ngo en fait. Nga na toucha ngo te bambongo na banga bakafu. Na ninga mputa tu na nga ba compte te. Et puis nga nervosité. Na ninga ba explication te. Nga penda côté explication ko na ninga ngo te. Donc na eba ngo te ala combien za neni ni tanga te. C'est que là batu ba et komaka que mobali azoloba ke mbongo kaf. Est-ce que mobali vraiment? Est-ce que mbongo ne kotala? Te wana tano koma bwana ndio poser la question na ibine ile kana. Na komi na so na répondre ba ofinga na koma. Ayo bien ngote ibine ile kate. Voilà, je peux pas. Bon, et un bon moment bazo futa na bango ta supona mwana pona yo RSA quand tu travailles, RSA to longola on to tient en kaf mbonga bana parce que toi tu n'as pas des enfants ici. Moi j'ai pas des enfants ici. Donc voilà. Et comme moi dispute moko boy. Bon, OK d'accord. Comme toi tu m'as dit au toucha au comme on était on était to zapper dans question là. To kende siko. Est-ce que mon bali moi c'est salaka, mon bali salaka. Est-ce que mon bali il est dans l'obligation couper ça moi c'est bon. Oui. Parce que c'est le mari qui s'occupe de la maison. Et bon à moi si moi ça non. C'est bon à moi c'est ça à moi si. Donc denga zo sala. Biso ba bantu mobali mutale ça à moi si. Kasi on a l'habité maman. To ke na malembe. Mangam so il faut to ba réfléchir. To réfléchir te kana ndenga biso ki bo moi si. To réfléchir na ndenge ya ki bo moto. Mobali akena musala gana 2200. OK? Yo ke na musala o gagner atam so 1400. OK? Mobali faut payer un bon. Vous avez un loyer à payer. Vous avez des factures. OK? Si quand yo mo ozomo na te ke na 2200 na mobali là ça dépasse et kokaté. Te kokaté parce que to kabolat. To kabola loko eza poto wa facture ya kami to kabola. Parce que on peut à quel moment? Te mobali il faut futa ndako ozo pesa na nga. Pour pouvoir mobali il faut pesa ka moi sinembo. Na mbongo na il faut ata 200 zakaka yanga. Na petit besoin nanga. Siko oya yo. Oya ngai na s'occuper pe na makamso anda ko lia bani. Ah d'accord. Au moins là tu parles autrement. Parce que quand tu disais que mbongo mobali il faut pesa yo. Il faut pesa il faut sala makamso na pesa yete. Yangai ya yende faut pesa nga. Nga na s'occuper kana mambolia. Na ko pesa bona piati. Kasi ezaka entente. Yo occupé tam subilo ko lia biloko bana. Na ngambongo. La table sous na ça moi cadeau moi nini mais mbongo mobile c'est obligatoire ngana lia na biso ba bantu et puis ça peut mobile force et puis ça peut mobile longue vie est-ce que qui bantongo ba ba ça la honte ba ça la ngondeni moi na remarqué moi si m'ta gagner plus que mobile les femmes ici gagnent plus que leur mari na comprendre phénomène honte c'est parce que azo sala misala mi bale misala azo multiplier misala c'est ça ya on peut ba nous na no kit ami bali ba so bamba na netinga no multiplier misala po ani atani na fandi bo mobile nga ye na boti on multiplier musala te no saka moko ezana ba misala musu na vie so sali yango o détruire vie na yo mobimba na nzoto na yo mais ba musu bazali o ba multiplier moi une fois quand je suis arrivé j'ai essayé de faire une femme de chambre kunate na bisio na ça un jour 2 jours 3 4e jour na tika na salaire na esi bango bolia na posa na mote ekuna te
Parce que c'est ton dos qui te détruit, quoi. Bon, ce que mon ta bon, ce que ça que musala bon là azozonga nandako. Akola na mobali na été. Voilà. Ce que ta ko kola mobali était même bon on a yé, le ko ya akomutakanda. Mais azui salaire. Tant yo lo bané que salaboué. Place makambe bandi sans compter o lo baki yo moko, ce qui moi liké ba côté, ce qui moi kotinda moi na ki ça, ce qui ko salaboué. C'est compliqué hein. C'est compliqué. C'est très compliqué. Wande na baki soka musala na ndepona sana poto na sana ngati na okufa kana internet. Ménage na osala mais wana te. Wana baki mutu nyonso sala musala na bima hémorroïde. Mutu nyonso moi nyonso sala ngoka na koma na hémorroïde pona ya. Musala mo ezaka na témoignage mabi. Mais batu basala ngo Et pas besoin bon. Et ça yango ya lokwa na nini na babenga ngo nini l'autre auxiliaire de vie. Au sein de la maison de retraite ça paye hein. Et surtout la nuit, ça paye bien. Ah bah oui. Tu sais, le jour où moi je fais... Le jour que j'ai fait ça, namoni nazo pangusa et j'ai vu une dame. Au pangusa, ozomona la longue, on dirait, excuse-moi, sexe ezolimo. Manzaka oyo ezolimo. Et à la longue, je regardais, je dis, je suis chrétienne. Mais c'est ce jour-là que j'ai laissé. Ah. Mais mon kota na compte souriti ana matoye. Et puis j'ai demandé à Dieu musala ne ya pembe na ngati. Basi basala ngomi bazabata d'état d'esprit moko. Non, mais c'est la même chose avec un gynécologue. Hein? C'est la même chose. Mais il faut... Ah, non. Et ça, on a un gynécologue. Eh, on a banda bomwana. Gynécologue a tangé en classe banda bomwana. Non, mais auxiliaire, tu fais une formation. Hein? Une formation. Tu vois pas comme ça? Des formations, on a encore ça. Il y a aide infirmière. Écoute, on a ça là. Mais tu as expliqué que au bandu da mona mtakala. Et ba koko wana. Ou balula bango. Ou changer la bango ba couche. Asumbi au longo lié. Au pangu si est bien. Et surtout, tu mets à moi mobile. My God. Tu mets à moi mobile, c'est qu'on pangu ça. Mobile noté. Tu vois? Bon, Maniké de John, nous on va essayer de mélanger tout, de conclure, de parler des enfants, de parler de la légende, des gens déjà toujours à côté, on a des côtés. Bana, Napoto, Bana, comment vous... TikTok, Vindeni bozo mené pour na bana, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se calmer un peu. Il faut, y a des choses où à ne plus faire parce que quelque part, barando, bablo mo ndengwana, ozo mona ke batumo mi bale ba oso nozo tuna ba mbaye ba oso na ni. Et là on va sonner ebanité. Mais ba ba moka okufa. C'est diabolique. C'est diabolique. Makamba to sonner na TikTok, na YouTube e banate. Ya monga linga suma ba oso na te. Et tu vois, il y a des fois aussi, Mimi, je faisais ça. Normalement, on a na saba drink. Les na fandi bon ensoin na te. Si on comprend de l'eau on ensoin na te, on a ngoza makamba butu. Moi, je vais laisser, je demande à Dieu, donne-moi la paix. À ta fininga. On répond à tes pots. Tu soignes la nini, Mimichi. Et là, tu soignes les bantes, mais tu vas un mois, 2 mois, tu soignes la fingana. C'est que tu as un réunion butu, tu as un canate, et on te manifeste. On a vu que TikTok, c'est calmé, ok. Bon, tu es là, il y a beaucoup de choses à parler sur les TikTok. On est de femmes, tout éduquées. Éduquer surtout les enfants. Surtout les enfants. Mais la question, ça peut pas on ça à ma bé. Parce que mes gars sont moqués. Ouais. Ma camionne, c'est le cas et le cas. Tout le cas, tout peut ça conseil. C'est une prise de conscience, hein. Il faut bien, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Mais là, tout le cas, aider Congo. Congo est ok, mais la Katia. Il y a le moment tout ça, il y a gouffre. Il y a gouffre. Gouffre, c'est petit. Il faut tout le monde de Congo. Merci vraiment de m'inviter. Maniké de John, yo ebika yo côté ba dédicace, hein.
Fais à RDC. Léon a maniqué de John. Voilà, na pesi joli Maël la bambote, na pesi Betty Moulanga bambote, na pesi Mireille Okito Motema Junior Okito. En tout cas, bon anniversaire encore à Loki Passeport. En tout cas, compaturage na yo, passeport nous ici visa na Chine Dubai. Loki Passeport azawana pona yango. Jonathan Kadima mwana ba maman. La pesi 6 kaka di maman beauté. Anandonga la fille du roi Onyomi Jokisi, ma fille unique. En tout cas, beau commenter, beau partager, beau reprocher. Surtout ma fille, ils ont fait kaka. Mais nous, on est là. J'ai dit tout. Dis-moi tout, c'est pour éduquer. C'est pour éduquer, ouais. Voilà, merci Mimiche, maman. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Christian Londolé. Yo monument. Hein? À l'équipe. Merci mon boss, Miguel. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.